Mbote na bino nyonso boza kolanda biso partout bana poto ebele ba diaspora oyo bopesaka biso confiance lelo toye kozonga lisusu kobetela bino lisolo ya les échos ya Benjamin Construite oyo ezali entreprise ya construction oyo ezali kosunga bino bana poto ebele wana ezali votre simple serviteur ingénieur Benjamin Fitou. Donc tozali lelo kobetela bino beko ya évolution ya bureau d'études na biso ya construction comment tozali ko évoluer pe lelo tozali susu kolobela bino moi ba différence moi ba confusion oyo batu bazalaka nango mingi na makambo etali construction yango wana tozali awa précisément na commune ya Lemba ndenge tolobaka toza partout na Kinshasa Mobimba awa toza na commune ya Lemba na chantier ndenge boza komona tozali ko sala toiture o ba bengi seki biso juste pour na expertise na biso tout ça la juste toiture na bâtiment au bomoni ezali R+1 des appartements na 6 ans appartement nango il y a 2 chambres salon salle de bain cuisine et l'écolo 3 chambres salon salle de bain cuisine. Donc nous sommes venus juste pour na ko sala toiture o boza komona bino moko na ba image na niveau ya l'écolo ndenge eza koloba. Benjamin Construite ezali structure reconnu par l'État congolais, ezali bureau d'études de la construction. Na katuana tozali na ba département belé, tozali na ba ingénieur ebele, na kati ba département tozali na département génie civil, tozali wana pona makambo etali banda kuna bino. Donc tozali na département électricité, tozali na département il y a génie de l'eau pona makambo etali ba forage, tout ça dans l'ensemble. Donc nous sommes là pour vous et le bureau d'études Benjamin Construite est représenté par ingénieur Benjamin Fitou, donc Nazali wana lokola ingénieur en bâtiment et travaux publics, expert en pont et chaussée. Donc ndenge toye lelo ko sungabino parce que tokutani ki toyoki moi ba réclamation mingi pa bandeko oyo bazoloba. Il y a eu ces derniers temps beaucoup de gens se transformer comme na monde du YouTube, ils font des émissions mais et même dès le départ ne sont pas même des ingénieurs. Donc à tel point que bakomi ba commissionnaire akoya aleki ake soit na ba chantier ya tout ça aleki a filmer et alors problème on ko se poser tant ko benga ye obandi même ko poser ba problème na yo ko tourner ba question il est incapable à répondre ça pourquoi azana est commissionnaire après akomisko ko luka ko kende ko kutana na ba ingénieur mususu a négocier s'il y a moyen ba ça là pour qu'il a se retrouver. Donc eza ba difficulté ligne de cause zo ça là que ba misala na bino ekende belete parce que misala mingi ya intermédiaire donc et marche à côté ndenge kaka tozali ki koyebisa bino tozali ko pesa bino beko ya entreprise na biso bureau d'études na biso Benjamin Construite comment tozali ko évoluer a toza précisément na Kinkole na numéro utaki koleka bo monaki ndenge to bandaki implantation juste ya appartement moko toza ko sala awa mais lelo tozali ko continuer pona ko yebisa bino comment tout ça ko évoluer na niveau ni tokomi comment makambo na biso ezali et kokende et na kati na yango aussi je voulais aussi répondre un peu na ba question mingi bazo poser biso pa bandeko des fois quand bato bazo benga biso baza un peu na ba confusion ya koyeba aux architectes aux ingénieurs ou différence ni ezalaka entre architecte na ingénieur donc yango na meka ki lelo pe na meka kotalisa bandeko oyo tout balandaka biso pona ba meka koyeba un peu différence wana. Donc différence c'est ça que un architecte azali un concepteur. Donc il son rôle est juste à concevoir ba plan. Donc un architecte aza on n'a pas concevoir plan asilisi ko ça la plan nae il va maintenant cette fois-ci donner ça chez un ingénieur. Maintenant le rôle d'un ingénieur c'est quoi? Azali wana pona ko réaliser dessin ou conception que l'ingénieur avait fait et l'architecte avait fait, l'ingénieur maintenant cette fois-ci à cause de la conception wana a commis ça en réalité. Yango ko mona kenda ku eri ko zala conçu par un architecte en France, Italie, a comment même Congo té, a sali plan naie et sili. Et maintenant il peut donner ça quand un architecte a sali plan naie c'est fini. Donc il donne ça à un ingénieur. Il est azalaté, l'ingénieur maintenant cette fois-ci va réaliser où ezala qui dessin et pas architecte et comment. Donc l'architecte si réellement oui koya, akoya juste à la fin
y a ba travaux atala est-ce que dessin nga na sala ki yango ingénieur a réalisé qui yango wana moni que l'ingénieur maintenant va prendre ça abandi ko sala ba calcul a koyeba ndenge nini esengeli pour que dessin wana ekoma. Donc batou nyonso ba poser ki ba question, c'est ça différence, c'est que l'architecte c'est un concepteur et l'ingénieur c'est un réalisateur. Donc lui il est là pour réaliser et loko wana. Donc un architecte peut faire son plan en Europe à commune na Congo te, mais ndako asali plan en Europe et zotongama na Kinshasa. Mais par contre na Kinshasa pour que ndako wana tongama il est obligatoirement ya kozala na ingénieur ou ya kosala l'étude nango wana pe a ko surveiller yango. Donc ndenge tozali koloba par rapport il y a différence entre architecte et ingénieur na lingi pena meka kotalisa batu mutu oyo azotonga ndako babengaka ye nani na mutu oyo mukolo ndako azali nani, mutu pe azotongela ye soit architecte ou ingénieur azali nani. Et ça des fois il y a des confusions ezalaka wana yo mukolo ndako oyo ozotonga. Donc ozali mutu oyo tobengi maître d'ouvrage. Ozali maître d'ouvrage. Et maintenant cette fois-ci mutu oyo azotongela yo azali maître d'œuvre. C'est-à-dire eza œuvre na ye oyo ye azali kola kotekela yo yango wana. Donc c'est ça. Bato belé baza ko poser ba problème mususu tozokuta on a ba difficulté, les gens balingi kozala ba projet na bango, mais des fois azoye baté comment na komana ndenge nini na Kinshasa naza na mutu te naza na bato confiance te na ebité na Kinshasa tokobana ndenge. Donc Benjamin Construite azawana pona aider bino. Alors ko consulter ingénieur eza na avantage ebelé par rapport ya ko travailler avec les maçons. Eza lokola mutu soka zobela omoni difficulté na biso ba congolais tozana ngona Kinshasa awa ezali nini mutu soka zobela au lieu d'aller voir un médecin a consulté ye a komona ke sona ke omona médecin il va me demander cher et seigneur na somba fiche accueilli directement kokutana na ba centre de santé akemba mo kokutana un infirmier bisemba moko salisa ba examen. Donc pour lui soka zobela monika ke non na ça ba examen ko ça ba examen des solutions. Or que ça ba examen eza solution te kokutana na médecin eza solution pour médecin na koyoka yo nde akoyeba examen ni ne sengeli na yo osala. C'est également avec un ingénieur kokutana na ingénieur koyoka o ingénieur koyoka yo nda koyeba comment ya ko orienter yo pour que o réaliser ba rêve na yo o réaliser ndako na yo. Donc c'est ça, c'est pour cela batu bazaka mingi na entreprise aye ya bengio na lingina tonga ndaku esengeli combien est-ce que non. Quand oye, il faut maintenant donner un peu de temps dans le bureau d'études. C'est ça le rôle de au bureau d'études. On a tous les ingénieurs, nous avons des ingénieurs géomètres, tout dans l'ensemble. Alors les ingénieurs, maintenant cette fois-ci, comment on peut vous aider à réaliser votre projet. Donc c'est ça le plus grand problème. Pour que le projet na yo et salanini et se réalise. Donc ezali moi bongo na mukuse ndenge sengela kina ebisabino, j'aurais voulu yako visiter bino chantier yako mona maintenant cette fois-ci misala o ezaki na implantation lelo to commune à niveau ya élévation, comment tout ça ko évoluer, comment ba service na biso, comment qualité ya musala na biso. Appartement simple où tout ça ça la awa na bilibi les cas qui bomona qui ndenge ni to bandaki implantation de l'autre comme na niveau élévation. Donc précisément place na telemi ko nyonso ezali véranda partant ya véranda tout ça na entrée principale na biso porte ya moyo tout ça na entrée principale awa ndeza kokota na salon awa tout ça na salon na biso ezali awa dans la carte il y a salon, nous avons deux portes d'évacuation. Première porte sur la biseau, nous avons une cuisine la biseau. Dans le awa, nous avons la carte à chambre. Nous avons la carte à chambre la biseau. Donc dans la carte à chambre, nous avons la douche la biseau, la toilette. Donc nous avons la douche la biseau, la toilette pour les chambre. Donc l'appartement la biseau, les chambre, salon. La carte à chambre, nous avons la douche, la toilette, nous avons la cuisine. Vous avez la biondrerie de l'autre côté. Vous avez la biondrerie et dans le WC, il y a des visiteurs. De manière que les visiteurs sont allés
baluki abimi tuna na sima mpona toilette na bango eza tuna libanda. Maintenant totambola tokutana tokoma ndenge toza kosala payote. Eza na bato ebele batunaka biso baza na mposa kosalisa bapayote bamarke. Donc toza na moko ya bapayote eza en cours oyo tobandi déjà implantation nango boza komona bino moko na bilili ndenge ezali. Cette fois-ci, awa toujours ça la paillote. Après avoir que ça la fondation, il y a clôture, il y a mire à lupangu. Maintenant cette fois-ci toujours ça la paillote. Awa ne bozo mona ba image ya plan nango ngeza koleka. Toujours ça la paillote, il y a 6 mètres sur 5 mètres, c'est-à-dire il y a surface il y a 30 mètres carrés. Donc tolingaki na beta moi c'était mingi na moi ba confusion eza ebele ezokota na ba marché. Et ce coach ça même à conflit na bat. Oyoki par exemple un ingénieur a sali devis alobi que supposons tol boye tol na lingi na chela yo to caro na lingi na chela yo esengeli $30. On suppose que 1 mètre carré est à $30. Mais problème ni n'est pas se poser. Au moment que ingénieur alobi ki $30. No yoki MO babengiye babisi non caro wana eza $30 te caro wana eza $10. Problème si il y a qualité, il y a des matériaux. Et là, il y a $10 wana, est-ce que ça y a qualité ya malamu? Parce que dans le marché, tout ça a 3 sortes il y a qualité ya matériaux. Même dans la Chine, ko somba biloko kuna okukuta ke eza o ezali original, o ezali copie. Mais oyoki mutu a se basé beaucoup plus neloko ya moins cher. On a epesa ka batu conseil mingi, omoni ndaku tongo to tonga ndaku eza retraite na yo. Donc oyo travailler lelo pour que lobby au vandi aux asuna makasi ya ko travailler te, mais cette fois-ci ndaku komi ko reproduire soit ezoko tsambongo soit etio à l'aise dans ma condition o esengeli. Donc ezali bongo po na bino batu bezoko tonga beaucoup plus sur la qualité et loko nino lingi bachela yo. Biloko ya moins cher, c'est bien sûr. C'est bien. Mais après combien de temps? Après combien de temps? Donc, il y a des difficultés. Oh, ming, tout ça, kukuta na ngona batu, bazo yebate sur ça. Ok. Oh non, là, on a ezaki cher. Eh, okuna lobaki. Oh, okuna lobaki ya $10. Oh, okuna lobaki ya $5. Eza ya qualité nini? Parce que le na Kinshasa tellement nzalele kimingi le koso komi pe makasi omoni mutu azana ye ingénieur te a se transformer a komi koleka na média il montre les images or aza commissionnaire tant a komi wana tant au marché koya ake ko ça l'appel tellement aussi il y a d'autres ingénieurs oyo bazo chômer baza incompétent a commis koluka a manipulé bango. Donc les aba conséquences ba biloko ming par expérience je vous dis ba chantier mingi il y a intermédiaire et vous le ratez parce que il y a des zigzags donc transparence c'est à la rater. L'avantage ya ko travailler na Benjamin construite parce que et pas na biso yemoko Benjamin construite est présenté directement par ingénieur Benjamin. C'est-à-dire dès qu'il y a un problème vous travailler directement na biso. Problème sur ce qu'on s'est posé, comme j'avais suivi une personne a posé une question, est-ce que ceux qui n'ont pas d'assez est ça possible? Il y a comme ça en étage. Je vous dis c'est possible. D'ailleurs c'est ça le rôle d'un ingénieur. C'est ça le rôle d'un ingénieur. Autant d'assez, on a remarqué que milieu aux milieu commercial, mais cette fois-ci, au ligne aucun de beaucoup plus en notaire. Donc c'est facile. Donc si tu nous fais chance au contacter Bisso, nous allons vous aider à réaliser ça. Donc c'est ça. Donc ce n'est pas impossible, c'est possible. Donc ndako ezali, on ne va pas bouger. Tokobuka ndaku na yo te. Sokobi que non, moi je veux seulement que na maintenir ndaku nanga na seka ndenge ezali wana, mais cette fois-ci le colo n'a changé usage. Ce n'est pas un problème. Nous tokoya, toko sala nini, toko sala joue des colonnes. Oyo ko sala qui est supporté dalle cette fois-ci notre dalle et ko sala te supporté na fondation na oyo wana ya kala toko bukate ni fondation na yo ni élévation na yo etikali bongo bisonde to yetu on va adapter un système oyo ko sala qui
cette fois-ci la dalle la maison ezala supporter na oya yo wana ya kalate ezala supporter na fondation oyo biso tokosala mais ezali na coût moko abordable moins cher je vous assure c'est vraiment moins cher donc ezali bongo ba difficulté mususu ezokoma lelo na Congo ezali nini omoni tango tosala kandaku quand on construit une maison il y a des études à faire dans ces études là omoni par exemple ndaku oyo esengeli batu bavanda ndako ezali na usage domestique omoni que charge nango oyo tozo prédimensionner ndako c'est différent na charge oyo ezali considéré par exemple pour na bâtiment à usage scolaire donc tozo sa calcul na bi que oyo ezali bâtiment usage scolaire ekoyamba autant yabana par salle donc on doit tenir compte de ça mais le lot difficulté zanine ndako ezali qui prédimensionné pour na usage d'habitation mais tellement pire que koti mutalobi te ke ngai nazo chango école pour na gagner beaucoup plus abosani que charge ya école ezandenge mokote na charge ya ndako kovanda donc c'est ça un peu difficulté donc oh tozali kokutana na bandeko mususu basa koloba beaucoup de gens posent encore beaucoup de questions ya koyeba omoni na chantier oh ingénieur asala ke lokote bozo futa mbongo ebele ingénieur aye musala nazo sala alors na linga ki pele lona meka kolongola batu ba confusion oyo bazana ngona mitu nanda kunenge tinga makawana l'unique mutu oyo travaille à dire c'est l'ingénieur peut-être que les gens bazo mona ngote bango bazaka na ba contexte que ingénieur soka ina chantier fois simba pa ou asimbi mela maçon tout ça OK c'est l'ignorance ingénieur asalaka ba travail oyo ba travaux oyo ezali travaux scientifiques. Tant architecte a sali dessin naïe, apesi ingénieur. L'ingénieur maintenant va étudier ça. C'est là où l'ingénieur travaille. Pendant que l'ingénieur travaille, mutumoko tazalaka. L'ingénieur maintenant kozwan plan wana abandi ko étudier yango akomisi terrain ayebi que non pousser du vent et yaka ndengeni ni so yimbule beti yaka na sens nini moye bimakangambu nini pour que aza na connaissance ya koyeba que ndengeni na ko cha na ba place na ko cha ba fenêtre na ngai pour que ceux qui mboule les obéta et déranger te yango moni le loba difficulté eza ebele ya batu batonga bandaku ceux qui mboule les obéta bokanga ba fenêtre parce que il avait pas eu le temps ya consulter un ingénieur lui a juste seulement ba maçon oh non j'ai déjà plan ba maçon boya bwanda musala c'est bien mais est-ce que tous ces études là ba ko sala yango l'ingénieur a recommencé place ayeba que non dans une face il y a terrain où est terrain sablonné terrain où est terrain marécagé terrain où est terrain accidenté pour n'ayeba quelle sorte de fondation où est sengeli ngana sala nini na adapté pendant ce temps là l'ingénieur a sala bétide na bureau or tant a sala bétide na bureau mutu moko te azawana sur place mais les études des Salama a étudié tant que silisa il prend son cahier de charges aïelio non devis maîtrise tout ça na cahier de charges mais ça les bandits maintenant cette fois-ci deuxième travail ingénieur et comme il travail a suivi parce qu'il avait déjà fait son travail na bureau il a étudié que non ndak oyo peut élément colonne oyo eza colonne plus chargée alors section ni da Martine à côté après ses calculs a non na adapter telle section tant moyen na terrain cette fois-ci son rôle n'est plus à kosimba paou son rôle n'est plus à kosimba marteau son rôle maintenant cette fois-ci comme il a veiller sur ce qu'il a calculé. On a prédimensionné qui dans le faut à la 12. Réellement, est-ce que dans le terrain il faut bâtir 12? On a prédimensionné qui après prédimensionnement colonne nabiso ezala qui par exemple il y a 20 sur 30. Il est là maintenant pour asala ka suivi. Donc quand les gens bazo ça là, ba moni que non alobi colonne à 20 sur 30. Mais l'ingénieur a dit pourquoi c'est 20 sur 30. Ce qui 20 sur 30 était bâti na c'est inconvénient nini ekozala wana donc eza moi ba difficulté ya batu bazana moi ignorance wana ya komona comme si l'ingénieur ne travaille pas l'ingénieur travaille mais le rôle de l'ingénieur il travaille au bureau quand il est sur place sur le terrain son rôle maintenant est de passer au niveau de surveillance ya komona que est-ce que ce que j'avais fait comme travail na ba calcul yango ezo sala matoté donc c'est que la linga kina meka kotali sabino un peu sur point là ezali bongo.
tokomi na suka ya émission na biso tozali ko rappeler na bandeko nyonso oyo bazaki ko benga biso ko yebisa biso non bango bazana ba bureau na bango na niveau ya libanda ya mboka par rapport ya conception mais bazoluka entreprise nini bureau nini bakoki ko travailler na bango ensemble pour na ba réalisation ya ba projet na bango. Benjamin Construite est là, nous sommes prêts à signer l'accord na bino pour que to aider bino na ba travaux na bino nyonso ba na poto bozaki belé ya kolanda biso. Merci beaucoup na ba confiance oyo bozo pesa biso na misala na bino to kolemba bino te bokozala jamais dessus avec Benjamin Construite ndenge bino mo bozo mona TV za radio te. Ils allaient vraiment un bureau sérieux, donc nous sommes partout, comme je vous avais dit l'autre fois là, tous dans la province, dans la province nyonso, tous na Kinshasa, donc partout. Bambote mingi na bino nyonso, au bozali en Europe, boza tellement ebele, na bino nyonso, na Canada, États-Unis, Norvège, donc ebele. Et bambote mingi na famille Fitou Benjamin, hein, ma famille Fitou dans bambote amino yango wana. Sans oublier ma femme, mon épouse, Yabino Yangowana, Tomonani Naba numéro et Zoya pour la suite, il y a entreprise Nabiso. Merci beaucoup. Mbote Nayo, Maman Kati, mère des mères, respect. Bambote Belé depuis États-Unis, Papa Guy, hein? Bambote Belé, bongo ya José, Yaya Baleke Belé. Ya José, ya yo yango wana, ya Lili na France, hein? Maman Denise aux États-Unis, bambote na yango wana, maman Chantal aux États-Unis, hein? Maman nangai dans bambote na yango wana, hein? Virginie Fitou, hein? Ma grande sœur, Mami Fitou, hein? Rite Fitou, ya yo yango wana, bambote na bino nyonso, oncle Mike depuis États-Unis, maman Marie Poto na Londres, donc balobi Poto à Solonde yo, donc bambote mingi na bino nyonso, sans oublier son excellence, hein, Chango Ivuzi, donc ministre provincial des finances, hein, yayo yango wana, donc atonga, papa social, hein, sans oublier mon révérend pasteur Joseph Tibola, Mo Carmel, Mobimba dans l'ensemble, bambote nabino yango wana, ma femme, mon époux chéri, donc hein, yayo yango wana, bon les grands patrons, Gino de Moukwada. Les grands patrons. Donc, il y a eu Yangowana, Bambote Belé, Nabino Nyons.